lokola bazaba ya mibali to bengi bango ba blogueur bandeko na biso ba blogueur ba influenceur youtuber to yambi bango parce que na monde ya musique bali na likambo ba ko beta lisolo nango te parce que tango to komona Didier Marcel na minute azana actualité Lacoste Lacoste ça je m'excuse Lacoste azana actualité azata comme to rejoindre concert wana za inosbité attention OK concert ezali ya ba sud-africain bango baya na rythme na bango ya mapiano ba sud-africain moi bata lolendo balobaka inosbi ba comment traiter pe moi lolendo muke yoka elobeli ya bino batongo Eric Mandala boss ba siko za mbongo te ko ya concert wana te o se siko za mbongo te ko pousser pembe na inosbi te obendengene oui lolendo ya biezalaka lolendo ya biezalaka te yo ndoko ki ko répondre ngai te yo ndoko ki ko répondre ngai te ko lolendo ya biezalaka. Bienvenue dans cette émission Tolo Belagnoso avec les trios, hein? Les trios Boumissana Nango, Balobi Bilungio Misatu, faut vraiment Boumissana Nango. Donc nous voulons parler de la musique proprement dite. Nadia GB et Tolo Belagnoso avec Nadia GB, oui. Aujourd'hui, ce n'est pas Tolo Belagnoso avec Nadia GB, aujourd'hui Tolo Belagnoso avec les trios. Mbote bonjour à tous les fidèles abonnés de Doxy TV News. Mbote bonjour à tous les fidèles abonnés de JK TV News, bonjour à tous les fidèles abonnés de Matanda Télévision, hein? Correction TV, Matanda Télévision, Correction TV, bonjour Nabino. Nous voulons parler des tigres, nous voulons parler des Inosbia, balobi mwana muke na bangenge na ye, mwana muke na makambu na ye, mwana muke na ajme na musala a mukolo makasi po azo sala makambu oyo ezo mona na miso ya batu. Ba gros bisous à toi JK TV, gros bisous à toi bébé Matanda et Mbote bonjour à 0033, Mbote bonjour à Ans le roi. Nadia GB t'aime beaucoup, Yvette est les sponsors officiels de Nadia GB, je t'aime beaucoup. Je ne suis pas seule na plateau nanga, je suis avec Judith Kalanga Dadawa Taïfa à qui je dis déjà bonjour Judith. Bonjour Nadia GB, bonjour bébé Matanda, bonjour Naba Étoile Nanga Nyos JK Télévision, bonjour Naba Tigre, Naba Manzaka, Naba Griffe, Sedada Taïfa. Bonjour na papa Joseph Magloire à partir d'Allemagne. Bonjour na Noko International, JDK Mopao Motoatika commentaire na défaut. Bonjour na équipe technique Nanga Mobimba, Feli Mwamba, Fabrice Mande, Nazomona Titompe, Akolakisanga Kefona Zonga tout droit. Bonjour na Bavre Nanga, Natangwa Pasi Bazawana, Natangwa Bisengo Penazana Bango. Mituna Yayo et Yanonangayo. Merci beaucoup. Je suis aussi avec bébé Matanda. Bonjour bébé. Bonjour Nadia GB, bonjour Jika, bonjour Fabrice Mande, bonjour à toi Tita Kamanga, bonjour à tout le monde qui était branché en train de suivre cette émission Les Trios Tolo Belagnoso avec bébé Matanda, Nadia GB, Jika, Judith Dadawa Taïfa. Dadawa Taïfa. Merci Nayo Nadia GB pour la parole pour la beauté. Je profite aussi de cette occasion pour dire bonjour à Papa Sema, Nadege Balobi, merci, et bonjour à Boli Kanza, bonjour à Flore Wawa, et bonjour à Ans le roi Constant Maes Nabosagnote, la Turquie, merci pour Nanyonso, vous continuez comme ça pour Nangajika, question à l'ibosé Zaponayo, serait Inosbi à Robita Concert le 9, c'est 9 déjà de ces mois, concert et bêta, yebsabiso, programme nano, isokimine. Merci beaucoup, merci na Bagriffe, Balobi maman ya Bagriffe, j'accepte avec honneur. Maman ya Bagriffe, na ope sabino merci parce que dimanche ucholeka ezalaki moi coulisse moko boya Bagriffe, bazako bonga mana nenge sengeli koma concert acoustique kolekana. Eza concert ya koloba teke boyete, eza concert o penza ke non ya ba vrai gif. Po boyebi ke Bagriffe bazaka bato lo check. Baka bato mwa lomea, baka bato mwa mbongo, baka bato ba ane loko.
yango moni balobi $20 et Coca-Colaalité K20 ata toke na kintswe kitona ndenge ya kuzu ya kinzonza libota moyen ya lite K20 $20 donc rendez-vous ya Eric Mandala boss bon bata lolendo balobaka inosbi bakomo traité pe moi lolendo muke yoka elobeli ya bino batongo Eric Mandala boss donc ce que ça mbongo te ko ya concert wana te ou ce que ça mbongo te ko pousser na pemena inosbi te ou bendengene Nadia yo ebite ke yo za griffe jour wana na réunion ba griffe kombo de tanga mai na kazi ce que ton lo ba bongo siki yo po lolendo oui lolendo ya biezalaka lolendo ya biezalaka te yo ndoko ki ko répondre ngai te yo ndoko ki ko répondre ngai te ko lolendo ya biezalaka ezate ke ba griffe ba lolendo ba griffe ko ba ka fier ba griffe ba se sacrifiaka yana griffe moko abandali ke limba banda tozana na 10e mois banda likelimba banda 7e mois depuis communiquer pesa maki abandaki kobuaka abanda déjà kobuaka soki eloko nini depuis kala ayebi kende eza boye tozoyamba bapaya leader pa ozala cela veut dire que fait tokota billet za négociation te $20 na yo okoti à partir je crois biso déjà à partir il y a 10h toza déjà rien à dire à partir de 10h toza déjà on a bébé matanda question moko ezonge pa na yo balobi concert wana eza $20 or batubele baza rappel na posa komona inosbi ba oki posa ba yema moselu surtout dongo clip wana ezo bomanga siko concert wana ba tchongo $20 au monde ndene na mona ngo eza bien parce que moni inosbi azolukape mbongo te bana ba FIFA ça déjà na bébé moko abotama ki déjà bébé na zokola matanda rédification matanda s'il te plaît non s'il vous plaît nazoya na lingi na sala rédification pour ba manzaka ba yebi ke data taifa za na plateau voilà concert wana eza ya inosbité attention OK concert ezali ya ba sud-africain bango baya na rythme na bango ya mapiano ba sud-africain mapiano eza rythme mingi so bao bakotaka boîte de nuit ba DJ belé ba utilisaka yango do basangisa yango bakolo mapiano balingaki babeta yango na ba DJ nyonso ya ba boîte ya minene na Kinshasa sko batali peke Tigre abimisaki clip moko na rythme ya mapiano yango pe balobi lokola pe azali meilleur artiste d'Afrique bacheye miroir na fiche ba invité ye lokola invité d'honneur cela veut dire $20 wana ça ne vient pas de Tigre. Ça vient d'équipe et organisation. Voilà, tu avais la parole. Voilà, et ce qui n'est pas Tigre. On a posé une question. Voilà. On a posé une question. Voilà. Au moins, on a atat ndenge jika lobi que Tigre ezo kende pa na été mais Tigre va bénéficier aussi bien sûr aza déjà na caché na ye voilà et puis Tigre nda aza pe mutu ya pamba ti aza pe mutu te ke o akebeta concert so bato baza posa ba mona ebo ba c'est la concert en plein air ezalaka abeta on peut moi kala oui akobeta concert en plein air oh bato nyonso bakoya pour ba assister oh wana eza honneur parce que ba invité bato Afrique du Sud bakoya photo tia place moko ya bien et mo balie moi liboka mbisi et mo balie moi parce que mbisi eza penza wana bakangi penza babomi batumbi kaka wana bosoli yango sur place tozo pesa honneur na ba invité bazoya yango moni Tigre batie $20 wana et ko sala ke ozala à l'aise kuluna aiba yote kuluna abotola osakte kuluna ibo téléphone boza vraiment à l'aise au koti okiti na mutuka au koti. Merci beaucoup bébé. Alors j'ai quand la question mon pona yo ils ont la fan nanga moko on se droit je salue déjà à tuna ngai abi Nadia moko lozwa opportunité à relever la mamba inosbi poser la question. Alors comme tu as dada wataifa expliquez biso pourquoi Inosbi avait choisi ce titre là à Moselo clip wana Dongo Dongo ce titre là pourquoi il avait choisi ça? Oh ma chérie pour être sincère
makambo ba artiste ba salaka misusu ya kaka boye tango mususu moni kande to tourner émission boye na lobby eloko moko boye abule loko wana mbala moko abimiseli yango nzembo mususu ezalaka ya kokoma mususu kandenge ye moko alobaka l'émission moko ezalaka réalité o aza ko vivre alobi réalité o nazo vivre koleka pamba te tikana komela ngonze nzembo pokota na mozindo pourquoi asalaki muselu na yeba obina na ngate bino mo boyebi déjà na gauche yaya na lekisi yango kana ndenga normal c'est pourquoi ya ponaki muselu c'est trop dire parce que o elekanaka na mutu ya artiste o elekanaka na vie quotidienne na ye na yo nanga même temps mususu moi so bazala na ya yebate merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, Jika na rozongi la kaka yo bébé matin na pémission mo mukie parce que oui, ce qui n'a beaucoup ça c'est long question tourner pour na muselu wana. Au moni alobi artiste tanga vanda ka inspiration yela et puis nature azit dongo ta to zo mona zolia. Bazolia dongo misi les akat muselu. Atanda keba okota na profondeur tika kata na yo kata matanga dongo eza nature eza ba tembele ba na ndenge vie sexuelle ba tembele ba na ndenge sexualité Jika eza na ke musika te dongo eza na traitement dongo eza traitement atanda so to si ba west africain ba liaka mingi dongo parce que eza déjà traitement biso pe bangala to liaka mwami Congo pona ba papa Inos Bi a raisonné très bien. Donc, aïe, mingi ba papa mikolo ba na ma problème maman mu Congo trop. Dongo wana oliolia kita mata dongo kakande ko traiter mo Congo. Yango omuli artiste avandi a raisonné. Mais dada taifa bomba ki pona nini ba bombi na yebi a bombi. Akoya ki ko bimisa o ba oloba o tigre ya sali ki impolitesse. C'est ça qui est impolitesse, c'est la nature. On se comprend nature dongo c'est loko nzamba ki. Ah pour muta poser ki question bébé matana na kato pa loba ki na nga PGB. Mingi pona mbetu bendenge nini po moi babilo Congo on les impolitesse et ça azo éduquer masse ke ba papa ba dongo ba symbole la comment ni ba papa ba sombaka o kitamata o nini ezo bebisa bango mu Congo au lieu de ko bebisa mu Congo lia kaka o nzamba sali dongo et masse oki bazo yembela ngo dongo c'est wana na mu Congo papa et sali malamu yango moni artiste avandi a raisonné à l'obi dongo ne bopo wa mama utilité nango ezate dongo ya clip wana o clip ngo ezaki mwasi na mobali te mama eza important toza na concert na ye le 29 dada wa taifa toza na le 29 te bo excuse nga le 9 oyo concert à Inos Bi Nadia Cité pe na sisango soki ate mama mokili zo kambwana nani papa na mama alors merci beaucoup bébé Matanda tokozongela likambo ya concert ya Inos Bi bokangake eza le 9 oyo en tout cas maman papa la ta propre c'est déjà c'est dimanche la ta propre la ta talon na o bomba kana po yo za ka talon no bimisa ko kaso ngoke pa bokilo ndo bibisi talon no bomba ka lokanga na sachet dimanche la telabiso talon la telabiso robe ya kitoko po Inos Binde azobeta te dada wa taifa accompagné na ba DJ nyos o baza sélectionné Nadia Jebe faut ba qui s'appelle ikona ngoke okoki mambango te otokime kuna bazo landa biso non ils ont place à VIP et vous na bala ta talon na bango nde Nadia Jebe lobido parce que beaucoup ça à l'aise. Merci beaucoup. Tozobeta kaka masolongo ya musique ezo continuer dada wa taifa makamo musique comment peut s'appeler moi passer. Eza ma musicien ba artiste oyo bazo valoriser musique na bango par entre autres ba Inos Bi eza que ceux qui penda otali ke buté artiste oyo a sa musala pe ezo monana a obeta ba concert azo kende ezo mona o signer ba contrat mais misusu comment peut s'appeler passer entre autres tozomona ba koko ya maison mère na bana ya maison mère mi finga ba insulte na ba intimité ya batu bakomi ko fingela ngo biso na télévision balobaka musique eza bazo éduquer masse parce que tango ba artiste et musicien bakomi ko fingana devant la télé bazo pesa bana éducation. Merci beaucoup parce que na sepeli ne bandolo lobi que non ba musicien lokola Inos Bi bazo sala exemple to ndakisa malamu pona génération ya lelo soki to fandi to beta histoire ya musique. Cela veut dire que l'histoire, il y a Inos Bi eza quelque part parce que tu obeta les solo ya muselu. Je crois que tu as débat na bébé Matanda. Muselu le bi nini. Vous comprenez? Bon sali débat ya
clip moko bo jeune leader abimisi. Voilà. Donc jeune leader abimisi clip. Avoir wana abimisaki lisusu singelo lukaka makambu. Lokole komelio supporter. Molambi fufu atalaka maina. Tobetaka masolo à mortaire. Nano silité pour banzembo zo ya nan. Ça veut dire que actualité musicalement parlant aza. Bande kona biso yo lelo. Soko landele bele o ba koti na monde da polémique na monde da musique to effacer bango ba rejoindre biso na monde da YouTube. Voilà. To yambi bango na monde da YouTube. To yambi bango. To yambi bango bande kona biso ba blogueur. Soki bazaki basi to lingi to benga bango ba blogueuse. Lokola bazaba ya mibali to bengi bango ba blogueur. Bande kona biso ba blogueur ba influenceur youtuber to yambi bango. Parce que na monde ya musique bali na likambo ba ko beta li solo na ngote parce que tango to ko mona intel musique na actuelle les années. Tango to tala intel musique na actuelle les années. Te faut tanga pena ba ko mona bango. Tango to ko tala boinani Didier Marcel na minute azana actualité. Lacoste. Lacoste ça je m'excuse Lacoste azana actualité azata komi to rejoindre mutu na mutu alingia sala soka lala kimingi tala mutu lokola mbutalika so asekisa biso ti ba panzie paso ekangami to mi subela na bilamba mbutalika so a préférer comme youtuber vraiment. Et ça fait ça passe na mawa bébé matanda tant que lobi ba de biso ba musicien o leba tikala ko sala musique biso ba journaliste to lobi la bango le ba journaliste ba comme belé bazo ko refuta biso sur mbongo malamte parce que bande ko na biso ya ba artiste et banda ki na ba comédien et yé pas ba musicien bande ko na biso ya ba artiste ba koti na musala na biso le lo mutu lokola c'est Léo tant que le biba toi maison mère c'est le comment youtuber c'est le comment na kaka kolobela mangama musique c'est le comment na ebwe bébé matanda yo ko loba nini pona bana maison mère na ba ko maison mère o ba ko mpe ko pesa soni na bandi na c'est le ndo lobi na c'est Léo akomi chroniqueur c'est Léo na tout d'abord amon qui na actualité azati non mais à cause de la tendance inosbi abimi lobe aza muto obima lobe azo sala musala azo koma banzembo na ye ya ko komate inosbi aza tigre ana vision ana na makila ezo sana nzoto aza na elenge. C'est Léo déjà pour 5 cocotiers. Non, mais c'est Léo n'a pas 50 ans, c'est Léo n'a pas 60 ans. Même si tu as 70 ans, tu peux faire la musique, n'est-ce pas, Judith? Jika, Nani, Nadia GB, et ça problème, il y a Moutou et Sala. Vous comprenez? Moutou le quoi, ils ont Sala, Nan, les sous-soutés. Au moins, Moutou sous a profité de la moto ya Moutou pour abîmer. Bah, si le va profiter de la moto ya Baoué Ranson, qui a Mama Kanda, papa Netsousi. A profité na moto wana abimi asalemi c'est Léo tant que ranson le pas ranson moto c'est nini ekiti ce que tant amoni ke bana miki ba inosbi ba bimi ba so sala ba cité yo sa nini akoma ta youtuber ozo kama opona ba pasteur pe ba comme na ba youtuber tout va pasteur Denis ça comme youtuber amoni ke côté qui pasteur peut-être au pesa sous so inosbi a zora artiste était pour abaki ata ko s'intégrer kuna on a photo tout non jika. Il y a un artiste était. Inosbi, Azuanani, c'est Léo. Et c'est un artiste. Azar animateur. C'est Léo. Au point. Ah, on Inosbi, Azar pour sa bateau, bazo bima, bana moto, baza fraîche, bazana yasika. Kilelo. C'est le Azarika là. Vous n'êtes pas c'est Léo vraiment. Mon c'est Léo. C'est Léo, y est Azapenata Abota Coco. Est-ce que c'est bien? Ah oui. Parce qu'il fabrique sa beauté déjà ba Coco, Azuda ba Coco. Oui. Oui, Fabrice a boti bana. A boti Brator, a boti nani Beckham, Patrick Beckham, a boti Diza Match, a boti nani Binafile. Binafile wana zo bota. Bana bazo bota déjà. Ko yele bisanga siko. Inos bi oaza koko ya we ranson. Ala zo su koko na ye. Comme c'est loya obeta pa na te, wana tabiso to pekisa. Hein?
Merci beaucoup, bébé Matanda dans le bébé. Attends, nous allons repérer dans la taïfa. Est-ce que porte ça à formater parce qu'il y a des artistes et eux, basés sur ce misalaté, basés sur recommander beauté, ils n'ont pas aussi l'argent pour acheter la musique parce qu'ils ne savent pas si oui. Basé dans bon, on gote ou bien n'importe quoi nous allons formater. La lingina sunga ba étoile na ba griffe. Bon, pour na Céléo nazana moi maîtrise muke. Céléo azana a koti pena na monde YouTube te ma koti na monde rando. Mais ça, la YouTube, non, attention, ma chérie, il y a la différence. C'est les oiseaux qui na monde ya rando pourquoi. Ce qui yo mutu moko boyo mimona ke kayondo zala. O loki o lobi le ko mobo. Yesko o le ka webso ke loko wana yo okolo ba ke zala te ezala déjà au cause. Attention. On comprend? Ya yesko le ka yesko et le Cosco Batbaolo Bakia comme youtubeur Zapo Aza rapide na réponse. Non mais il n'a plus le temps pour faire autre chose. En même temps il ne faut pas oublier. Peut-être yenda mimema ki lo quoi musicien, c'est le musicien, c'est animateur. Non mais attends animateur, ça musicien ba yembaka. Mais animateur, batu ba yebeli le quoi animateur. Bonjour. Batu ba yebeli le quoi animateur. C'est tout ce que moi je peux dire. Ozoka yesoka leki aoya pas répondre mutu moko boye alobele loko moko boyali a répliquer. Matamba, je n'ai pas encore fini s'il te plaît. Vas-y. Je n'ai pas encore fini. Aoya répliquer yango batu mo ba répondre alobe aya répliquer yango. C'est tout ce que moi je peux dire. Mais est-ce que tu trouves ça normal bébé Matanda tu peux parler? Oui. Et tu trouves ça normal? Omoni mutu lokola tournesol. Ngazana. Do ya vandi kaka mutu mo lobi na mutu wana o etali atayete do ya leki mbamona YouTube ya répondre. Tu trouves ça normal? Ya lobela ka wasi. Azo lobela o yo za na ngo poso parce que oza eloko ko lobela te na téléphone ya lobela makabu ba lobaki yo ya répondre jika. Nani yango? C'est le yo lobiki a ya répondre makambo mutu. Ce qui musicien mo katenga ya zonsi na nzela. Mais ça pas de sens. Aza musala o sa te. Est-ce que c'est le ndaza la kosa l'orchestre te? Ezo dépendre. Yango nde nazoloba boye nazo continuer koloba ndenge to sangani biso nyonso yo wana bébé Matanda yaza na Eduxi ngana za na Jika soki musicien à l'équipe wa loba to débat moko boye sino ya musicien ezala sur actualité na ye na félicita kawaze quoi aumeli mingi na poto mais actualité musicale azalaki wana. To bando mona ba indice ba oleka na ba plateau partout ba répétition eleka ba biloko esalema ya tindi kuna ba msu ba tindi ba sangisi yango on comprend musicalement parlant azala ki actualité mais polémique ya YouTube azala été azala répété yango tika musicien ça la polémique selon actualité na actuelle vraiment musicien ko ça la polémique na passé na yeti vraiment yango côté wana na bimisaka chapeau na kititi na se na lobaka nyama makanda we rason boko toucher yeti po ya sala challenge na bango na bimisa boloba esimbite na bimisa mopa opelo sako na ye voilà azalaka na actualité ya kobeta muziki neti loko moko ya papa mopa we ele kaka la melelo so tali na TikTok ezaka yango tina bato alibanda bazongisi yango na actualité. Cela veut dire que musicalement parlant Koffi Olomide aza azali wana pe azali le côté ya po biso toza ba panzisango toza au milieu de village photo lo ba vérité mopa na monde ya musique aza muta wanga nango azate actualité neza so beti YouTube et click nani cri wana ya Cindy ya ondelia bato elo msute et puis so tali bato libana nde ba obetango bato libana nde bo salela ngo challenge. Cela veut dire que ça yo musicien okoya ofingi muninga no musicien okoti na profondeur olobi ba n'importe quoi actualité no ezali. Actualité zani bébé Matanda linga bakisani ni nana bakisa ndinga toucher côté mopao mopao omoni tanga ce qui a remarqué que asa neta kiti mukie omoni tanga bimé na prison obelo kasala ki aye akomisi nzambe po abimi na prison c'est l'omba monze kolo ku mama kolo
Kolo kumbama. Kolo. Yango ozomona ke mon pao azomona ke nani lo ko bimisa la marché te. Loko ezate na bimi prison. Malama kolo kumbama. Mbamo pou succès. Ozo comprendre. Donc musicien tozo senga neza la bongo. Soko moni loko akosala ezate. Mangwese belé ya kosala. Tala nature nos bia sali. Dongo kaka. Yora na dongo na. Oh eloko akoyemba ezate. Zo dongo. Zo makasa nzamba sala pilipili pe et traiter hémorroïde. Yemba ta yango. Merci beaucoup, bébé Matanda. Je pense que Fabrice Mandé, c'est l'émission aussi une na régie. Comme la souka vraiment. Alors, tozongela inosbi parce que l'actualité nous oblige. L'actualité vraiment nous oblige. C'est déjà dimanche le 9 octobre 2022 dans la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, qui est concert yamunene yamboka na biso ekobetama avec Inosbi. Alors, Jikada de Taïfa, comme vraiment la souka, quelque chose à dire par rapport à concert il y a le 9 octobre. Merci beaucoup. Que les meilleurs gagnent. Il y a un kolinga ba débat mingi et ça les mara sur l'actualité musicale ya ba musicien. Wana ndeboko tombo la musicien ngo, wana ndeboko zongise na actualité. Ba débat et ça les mara te ke toyoka ki musicien ki nganda finga ki ngandi boy. Yo moni ndenge nini? Na koloba ndenge nini? Est-ce que za moninga na nga YouTuber ndenge na mona ba YouTuber bazo bunda bango na bango? Siko musicien faut to beta histoire na ye selon musique na ye. To mone logo ki nganda sala ki ne logo asala ke simba kite. Siko ngana ko ye ko YouTuber te. Siko to ko fanda to tuna ye na yete na minute to fandeli Inosbi concert dimanche village chez Temba. Billet $20. On n'est pas manqué. Tozala na bandeko na biso bakolo mapiano bango moko bakoya kolakisa ndenge nini ba manipulaka machine wana ndenge nini Didi asalaka po balola musique ba Didi nyonso lo sako na Abdul to ebite za ironie po ba bengi ba Didi nyonso yango yo okumisi Inosbi to eza ya solo. Je n'ai pas un problème avec toi, tu seras là parce que ça Abdul akumisi dongo abetiango na boîte ba filmer ba publier. Donc je n'ai rien à dire na PC le sako. Rendez-vous à moko parce que ça concert il y a concert VIP et ça peut rendez-vous ya ba Didier. Rien à dire. To bengi batu nyonso futaka billet to koyamba yo na maboko polele. Merci beaucoup. Ba griffe c'est dans Taïfa. Abonnez-vous massivement. Partagez ti na ngabo vavaze kande to lobaka. Actualité mingi ya Tigre yokana. Le reste ça nous regarde pas. Merci bébé Matanda. Parole est souka pour te voilà, vraiment dongo nde likolo tigre nde likolo donc parce que dimanche lisolo ezaka moko eza espace moko pour nga tigre prochainement muke espace mosusu parce que wana eza trop muke pour na yo omoni ndenge ezala bato mosusu bakota na mai bambisi wana bazaka kando wapi bango c'est qu'il faut qu'on y avant oui faut y avant pour la rejoindre place oui Nadia baya avant parce que omoni espace wana espace wana ezala muke. Alors, eza munene mais pour na Inosbi eza mukie na sengi boya avant parce que ce boye retard ah la bokota na mai bokolia bambisi ba olia bino ko mbisi wana na aratate. Alors boya ebele 15h donc tout y a déjà ba 12h de kota ndi to la martyr. Ba 12h déjà to bandi ok ni malembe okomi wana au mona koti ils avaient bien un village chez Temba. Voilà donc ils allaient bien aimer que porte-parole ba oli kapo ba le bela sous mamango mais moi conseil en fait ça ba musicien tout le blender musique musicien peta musique. Merci beaucoup bébé Matanda, musicien bêta musique botika ba polémique ezangatina. Ce qui est sûr dimanche sokola longwa nda kuna attend parce que ba place est vraiment limitée parce que Inosbi a kosepeli sabatu na ba DJ ebele ya mboka na biso ya Kinshasa ba kozala wana pona kosepeli sa batu le 9 octobre à ne pas manquer le 9 na 15h. Bonki sa billet na yo kozala wana te oye na poste o vie kotisanga vie zo te to se respecter. Tout se respecter. Ce qu'on a mon habillé, fan andaku, landa et Doxy TV News, toko sa concert wana au tali. Ce qu'on moni na Doxy au raté, talango na Jika, talango na correction TV, au kozoba image wana nyoso tout donc. Bongi ça $20 na yo, yaka concert. Ça n'est fini vraiment pour aujourd'hui cette émission. Tolinga qui te rappelle bino que concert moko ezali ce 9.
eza déjà dimanche, le 9 eza dimanche, le l'autre eza mercredi. Kende na salon, bongi sa suki na yo, lata propre. Babone nyos et Doxy TV News, bo s'abonner massivement, bo ozala vraiment décité. Ba ebolinga kajika, bo s'abonner na Jika TV News, bo ozala décité. Ba epé ya matanda na correcteur Matanda TV na correction TV, bo excusez nga nazo benga correcteur mingi na imité. Pourquoi bo s'abonner, bo ozala vraiment décité, ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi Nadia GB, la femme c'est dans Jésus-Christ, je vous dis au revoir.